C'est... Il y a une mousse là. Mathias, tu veux faire avec moi? Merci, Mathias. Merci, maman, pour le Mathias. Il y a une mousse là-bas. C'est bon? Ouais. Et ça, on dirait. Maintenant, on va casser la pomme. Ouais. Une. Hop. Deux. Hop. Trois. Hop. Quatre. Hop. Cinq. Hop. Six. Hop. Sept. Hop. 8, hop, 9, hop, 10, hop, 11, hop, 12, hop, 13, hop, 14, hop, 15, hop, 16, hop, 17, allez-y, hop, encore, 18. Non, digital dans l'émission. Point fermé, tu es au fond. Moi je fais quoi? 28. 28. Ouais, 28. Toi tu fais Fais ce que tu peux. Fais même monter là. 1, 2, Hop. 2. Hop. 3. Hop. 4. Hop. 5. Hop. 6. Hop. 7. Hop. 8. Hop. 9. Hop. Hop. 1. Hop. 2. Hop. 3. Hop. 4. Hop. 5. Hop. 6. Hop. 7, hop, 10 combien? 8, vas-y, hop, 9, hop, 10, vas-y, 10. 20. Ilunga remix, Ilunga. Ça va. Makaou. 4. Hop. 5. Hop. 6. Hop. 8. Makaous, ya beta. Te Makaous. Intimidation. Aïe. Hop. Aïe. Ok. 2. 4 rebelles. 3. Hop. 4. Voilà. Hop. Voilà. 5. Ouais. Hop. Voilà. 6. Ouais. Hop. 7. Ouais. Hop. Ouais. 8. Ouais. Hop. Ça va. 19 bien sûr. Regarde, ça va. Bon. Ça la sport. Autant qu'il y a combien d'artistes congolais ou Lilo
na Congo selon you po bayemba pena rumba etosi tangelanga bango nakotanga Fali, nakotanga Ferré, nakotanga Héritier, nakotanga Fabregas, nakotanga JB Mpiana, nakotanga ebele Robino Mondibo lelo oui na kati ya bato nyonso tangi wana oza pena sir na kati ya bato wana bango nyonso bayembi rumba lelo pe juste bango ba contrat bien sûr. Et Ferré azobeta dabutobeta double Adidas Arena na contrat nalobi na kati ya bato nyonso yango ndenge na banotangela osona na banotangela na otangela pe moko na vas-y na oyoka natangaki Ferré déjà Adidas Arena natangeli yo Héritier Watanabe wa autonomisa album na ye mais qui propose azobeta dans septembre awa na Paris avec on sa date lobby et ça déjà tout calé na point de presse à hôtel Kolobango Maestro Fabregas Samisi nini yango zobeti ça y nini album rumba tolo ba album te yo lobi rumba to beta masolo album eza rumba to beta masolo album te to beta masolo ya rumba yango na lobby abimisi nini gom eza album abimisi nzembo nini ya rumba to beta masolo album te on a zoluba album na kati album nde banzembo za moni so to lobby to banda ko fouiller ba artiste ouais on a Congo bazo évoluer trop bien na rumba to les 4 t lelo to les 4 artistes t to les 4 t lelo to les 4 t donc voilà quoi ba featuring banini yo ba kama mambo ya simte moni teke featuring ezo 5 bateau na déplique featuring na yo pesoka qui c'est bon bani mama na featuring osa mokile telemi ya bolobi to betela ba grand concert au saganate on peut se dépasser na qui intérieur na biso c'est vrai que makamzuzu ya mike wane shokaka na mboka o olobi featuring mo ba artiste ba mbe bimi na mboko ouais déplique na Fabregas là voilà bimi déjà ouais et bimi déjà là je bêta Madame Thérèse Nzegwe, maman Thérèse Nzegwe, bon anniversaire à toi. Mais bango est normal que bata. C'est normal. Mbolong les vrais sont mbolong a fait ça normal té. L'artiste on a baza ba bon musicien. Nako toko le bagnon tout sur bango mais na talent na bango toko douter na monter. À savoir na bango toko douter na bango té, on a eu des moments à travailler ensemble. Oui. To beta na wenge et tout. Mais Batchanga par exemple n'est héritier tout ça. Si il y a vraiment par exemple mon Batché, Mundi Bouné héritier, ba Mbanzembo moko. Pour comprendre. C'est quoi toi so ba yembu boyembe simbate. T'es na tout mis en question. Tout ça ba to ba bon musicien, baza ba o baza. Mais ça fait mal comme on a des musiciens bo basangani. Bayembi na bango et puis les kinango et puis bino bo mo nango bien ya o sekanaye hein parce que faut sekanaye mais ngas moi ça me dérange et qu'il y a millions de vues ça me dérange ngai zo déranger ngai en fait na ngai ne abozo déranger ngai na mona ke musique na biso et ezokende mabe surtout génération Oyo to bimi na wenge. C'est déjà demain le concert à l'hôtel Rotana avec Jet Set au grand complet et le dimanche au Char Club. Je vous invite tous les Gaulois et les Gauloises. Rendez-vous Titi Bagolé. Allez, Kata au grand patron Ferré. Il est là à Sansen. On ne discute pas. Il est là à Bruxelles. Live. Merci.
Bon, dernièrement, tu avais un concert ici, non? Aujourd'hui, à la commune. oui. On a une carrière donc au début parce que oui, il y a sous ma vie. Yeba kozwana mokili ezali bokasi bwa moto yeba moninga oyo wa moninga donc moninga wana mofiti wana Ça va si on a comme talela si on a baluser la siko mikili mango L'héritier du trône. de l'État. Où est le man? Où est le valise? Espoir de la jeunesse. De la jeunesse. Espoir de la jeunesse. De la jeunesse. Nabito. Honorable Nabito. Bana Braga. Brazzaville. Espoir de la jeunesse. Asa Yakuti. Mobimba. Où est le man? Où est le valise? Ciao. Olobini lelo na mbabde bokul. Le 24 anniversaire pour Wemba. Alors ba tole la été. Je me ko tuma makambo yango ngana tikala kate. O moni bango bayeba ba ko da ko twa ko yate baba zana bilamba ba ko late ni. Dala kama makambo. Hotel mindeni. Le bakate parce que style de yanga moko na kata ko mo bima me photo. Bisa dai makambo ya ngai moko na donc na zana ko na mutute na anga moko. Yango zo mona tala ka. Ba ningi zate. Zo mona kaka. Mama Wimba. Sasa na photo aquí. Non, lelo eza somme. Est-ce que yo bimi avant boye bango ce que so ba bimba kolia yo? Bango ko ba ko yata parce que na bilamba te. Bako benga parce que yo okenya bila ke. Ba dapoto ba ngaba ya 13. Ba ya ka 3. Ba ko kite. Donc na minute na bato poto pema. Ba dapoto. Pema ba dinero. Pema ba ko yata ba dinero ba yeta la na zo ba zo se. Aga mero tunga ko ya ndoka nde. Akana ka ka kisangani. Mais donc mais yo pendo pe ya reforme. Osomba ngo wa po yo za na kini. Na bana poto. Bakoko nanga ba Clemence, ba Victoire. Sauf tendo la tinanga ba bilamba. Ngamo kona soma baba mapatika nga bilamba. Yebi ngamo kona zanga na mbongo nanga. Soma bilamba che. Bo nyoto ko sala combien? Pesa valeur na ngwe kosa. Yo moko loba po biso te na so mamba forme te yo loba. O combien de mapangu na matonge? Oyo. Obi mane na latia. Combien de mapangu na matonge? Mapangu. Mapangu. Tina mutu. Bakane tuna bakitu. Si mapangu. Na bumbu bien selemba. Nangi si mapangu ebo na matonge.
Tongue 4. Mère beta moi d'abord Rwanda. Balati te, ba voix tité.